Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le berger Bron. Nzambe amona biso partout aux Olanda, biso na nzela ya media. Nzambe apambola yo, Nzambe azala na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azo sesete kolakisa biso bamabe oyo omonguna azo prepare pona ba vie ya bana Nzambe, ba stratégie satanique oyo azo mettre en place pour détruire les hommes de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Sans plus tarder, avant tobanda message na biso, tokumisa Nzambe o apesi biso pema na bomoi, apesi biso makasi ya kozala susu na présence ya bato na nzela ya audio oyo tobondeli. Seigneur, le Dieu qui règne à jamais, tobeleli présence na yo. Nzambe alola, tika molio mosantu ezala rendez-vous ya nyonso oyo tokoloba awa, oyo uti epai na yo. Nzambe, moto nyonso akoyoka ngo atiango cœur epo atiango na misala po te lobi abika bolamu na yo, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, ça fait un bon moment tozoleka lisusu te liboso ya bana na Nzambe, parce que koleka na biso ezalaka pamba te. Somoni toleki seke Nzambe apesi biso message, Nzambe atindi biso toya kolamusa lisusu conscience ya peuple de Dieu, pote monguna à chaque instant azo multiplier ba stratégie. Il est là pour détruire les enfants de Dieu. Il est là pour ramener beaucoup de gens en enfer, parce que mission sans mission est que bato azala na ba adepte belé, amema bato belé na perdiction. C'est pour cela à côté même tina ba église babisika oyo akozwa peuple de Dieu pote a distraire bango, pote lobi bato belé ba hériter royaume de cieux. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Bien-aimé, Nzambe kotalisanga na vision nocturne, na lalaki na butu, vers 0 heure, na se retrouvé na montagne moko ya mulai, montagne moko ya mulai, nazala likolo ya montagne, nazotala presque Dieu azo lakisanga mokili na se. Message oyo eza presque pour tout le peuple du monde entier. Tango nazo bamatisinga likolo ya montagne wana, nazotala Nzambe asiblenga les églises, alakisinga ba églises. Vraiment c'était des grandes églises, les églises renommées oyo biso na miswa bomoto tozomona ke baza renommé. Il y a des hommes de Dieu physiquement tozomona baza puissants, avec beaucoup de fidèles, avec beaucoup de gens. Mais Nzambe atalisinga na kata ba église yango makambo oyo ezosalema. Bien-aimé, eloko etonaki ngai, namoni ba leader ya ba église, ba leader ya église na bilembo ya marque de la bête. Bien-aimé, ba signe moko Nzambe azotalisanga, omoni ba pasteur, le serviteur de Dieu que vous appelez
sont puissants. Oyo bomonaka baza puissant devant moi, bazala suyanga te. Bazala suyanga te. Wana vision nocturne nzambe azolakisa ngai tala basemence ya mabe bakotisi na baeglise. Tala basemence ya mabe bakotisi na baeglise na bafidèle. Bien-aimé, la Bible nous dit on donne ce qu'on a. Yango ozomona église ya monde entier eza lisusu na puissance te. Église perdre puissance nango. Église eza lisusu te lokola église primitive. Église primitive oyo ezalaki na bonzambe makasi. Comment? Pourquoi? Parce que bato bando kamba église wana bazalaki ba éli de Dieu et puis bazalaki na puissance en Nzambe. Nzambe atalisi nga dans les 4 coins du monde. Ayebisi ngai asiteli nga kutu même bakombo mosusu. Mais je ne suis pas venu ici pour citer les noms de pasteurs. Mais naeka kolamusa conscience na yo. Yo mwana Nzambe ozolandanga na pokwa lelo. Yo mwana Nzambe ozolandanga na audio oyo. Nzambe alakisi ngai basinya mabe na kati ya baeglise. Nzambe koyebisa ngai ke omoni basinyi oyo eza batu balider oyo bazokamba baeglise bango nde bakoti mpona bagloire. Bazomona ke lolenge bazomemela makambo, lolenge Satan azoimpose, parce que Satan mission na ye ekoti na église, akotisi yango tina église arécupere même baame oyo bazalaki sauve, oyo bazolinga bazala sauve. Abi koma na kokota akoinfluencer, a influencer le leader. Les leaders bakomi influencer na ba pratique satanique. Bazokendo zwa ba magie, bazokendo zwa ba semence mabe pote ba kosala ba faux miracle. Bien-aimé, Nzambe koyebisanga kende yebisa bana na ngai, yebisa peuple na ngai bazala éveillé, yebisa peuple na ngai babondela makasi pona ba vie na bango. Parce que nando mona tango azolakisa nga bapase mosusu bazo impose bafidèle maboko. Tango akwa impose loboko na kati na ye mona neti esprit moko ebimi na kati ya mutu eke quelque part akotisa yango na poche. Nzambe kotalisa nga omoni ndenge bazosala, bazozwa ba étoile ya bana Nzambe. Surtout namonaki plus précisément ezala mingi bana mike. Yango na ye kolobela para moko wazolandanga. Il faut beaucoup déclarer pour nos enfants. Bana o bazo botama, bana o bazan église, parce que les hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, ba oyo bakomi influencé na molimo ya Satana, bakomi na ba influence kozwa ba étoile bana, ko utiliser ba étoile bana po imatsa ba pouvoir na bango. Okomona mwana abandokola malamu, mwana dele bazage azalaki malamu, mais à un certain moment mwana ozomona akomi teti, mwana ozomona ke eloko moko lisusu eza lisusu te na mwana. Nzambe ayebisinga eza na ba le serviteur de Dieu transformé en serviteur satanique à cause ya kolula. Basali na Nzambe azolula, basali na Nzambe baza lisusu na objectif oyo te Nzambe abengelaki bango. Bakomi kaka basala ba miracle, bakomi ko utiliser voir ba étoile ya bana. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ayebisi nga na koyebisa peuple nyonso monde entier. Nous devons être prudents tous ces derniers temps, parce que Satan azana colère makasi, ana posa azala na ba adepte belé, azana posa azana ba te belé ba oyo azo ramener en enfer.
Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe atalisinga lisusu réunion moko esalemaki. Réunion wana bato moko balataki batoge nitika oyo bamagistrat balataki balata mezalaki mwindu nyonso bafandaki. Il y avait un enseignant abandi koenseigner bango, azo enseigner bango maloba oyo bando enseigner bango. Bien-aimé dans le Seigneur, na bando yoka nguvu mati bando yoka langage na bango ezalaki vraiment difficile. Nzambe koyebisanga nini? Omoni lolenge bazosala bo eza ba préparation na bango bazalaka presque ba pasteur nyonso, les hommes de Dieu ba oyo, les hommes sataniques, peut-être je peux l'appeler les hommes sataniques parce que bazala sous ba homme de Dieu. Physiquement tozo mona bango ke basali na Nzambe bazokamba ba grandes églises, bazokamba ba peuple de Dieu, tozo mona bazana ba foule bato ebele partout dans le monde parce que Dieu a insisté baza presque partout dans le monde. Na ba pays nyonso bazana ba représentant na représentant na ye na quatre églises. Bazalaki wana basangani à chaque instant bazosala réunion eza ba stratégie oyo bazo développer au jour le jour pour na affaiblir bana na Nzambe. Bien-aimé, la Bible nous dit on donne ce qu'on a. Nani oa imposaka yo maboko. Bien-aimé, oza sûr et certain. Pasteur oyo asalelaka yo losambo, pasteur oyo akambaka yo, voire même makambo no ebele ebeba depuis ka peut-être okota na église wana. Bien-aimé, eza komba ya libota te, komba no ekozwa ngo ka na église parce que mutu oyo azokamba yo, mutu oyo aza près na yo, mutu oyo soit déjà l'ange de l'église azala lisusu te angelo ya Nzambe, akomani serviteur satanique na ba pratique moko ya mabe. Nzambe kotalisanga talisinga chaque instant bakutala basangana na ba réunion bando pesa bango babiloko moko basigne moko babilembo moko bamusu na mona ki ba mouchoir bamusu na mona ki bakani bamusu na mona ki j'avais vu beaucoup de choses oyo enseignant na ndo remettre bango biloko wana bando koma à chaque mutu bamushwa musu nazomona miracle. Or que eza miracle ya Nzambe te, eza miracle satanique. Yango Nzambe ayebisinga na yebiso tosala attention na baserviteur de Dieu oyo bazokwesa bato na bomouchoir, bazokwesa bato na bakane ekomi presque partout dans le monde entier. Dieu Nzambe ayebisinga na ya koréveiller conscience ya bana Nzambe tokolonga kaka makambo wana nzela losambo. Bien-aimé, Nzambe alobi il y aura des cris tokomona na ba jours à venir ba homme de Dieu oyo to bengaka biso physique, je le dis tozo benga bango physiquement ba homme de Dieu mais spirituellement ba kota na banzambe mosusu. Nzamba alingi a frapper ayebisinga na yebisa na interpeller tous les serviteurs de Dieu, n'a interpellé les enfants de Dieu, n'a interpellé ba croyants nyonso ba kubandimela Yesu comme Seigneur et Sauveur. Nzamba kotalisa biso beaucoup de fidèles, Nzamba kotalisa même na ba songe, ba état d'âme. Ya batu oyo bazo kamba bango. Bien-aimé dans le Seigneur, yo mutozo landa message oyo na lingi o partager yango partout dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, soko moni songe moko eyelio ya mabe à travers mokambi, à travers boy koloba teke bakoti katina yo eza Nzambe ayebisinga ba fidèle belé bakolota ba itadam ya ba pasteur na bango. Nzambe tant oyo aye poti a créer différence. Nzambe a dévoilé plan nyonso satanique oyo ezosalema na monde ya molili bazosangana na baréunion na bango pour détruire les enfants de Dieu. Mais Nzambe alingi yango te parce que la Bible me dit tout ce qui est révélé est condamné dans la prière. Bisonde bana Nzambe foto telema ba oyo bandimela Yesu comme Seigneur et Sauveur. Nzambe azana posa
lobi o hérité royaume des cieux. Nzamba zana posa lobi tozala parmi les élus de Dieu. Mais Satan aye na kanda makasi ana posa a récupérer bato ebele. Yango amoni ba place stratégique oyo na kokota eza na église. Yango a récupéré un bon nombre de serviteurs de Dieu. Na lobi te bango nyonso, mais un bon nombre de serviteurs de Dieu. Nzamba yebisinga na yebiso loba na peuple nyonso ya ngai. Yebisa bango, lobela bango message oyo, ba partager yango partout dans le monde. Makambo ezo salema ayebisinga ye ke kala mingi te azo banda ko frapper. Azo frappé beaucoup de serviteurs de Dieu. Ba oyo ba kotisi mabe na kat église. Bien aimé, le serviteur de Dieu ba komo linga gloire na bango. Or que gloire ezala kaka ya moto moko ya nzambe ya bomod. Yango alobi kende interpeller bango. Kende yebisa bango message oyo. Partagez message oyo partout dans le monde. Il y aura des cris et de pleurs dans les jours à venir. À cibler surtout ba continent d'Europe. Marque de la bête afandi na continent d'Europe. Nzamba luebisinga na biso makambo nyonso oyo, même les hommes de Dieu africains ba se transformer aux hommes sataniques. Bazozwa mingi ba makambo na Europe, bazozwa mingi ba possession en Europe pour venir détruire le peuple africain. Ba peuple africain ba oyo ba yebinza ba yebi déjà que na Afrique bandimi le fidèle bamati en puissance. Yango a inculqué, azo travailler les hommes de Dieu. Parce que tant les hommes de Dieu bakoya, makamyo so bakoya bisa ba fidèle sous domination satanique. Bakondimango yango nzambe alingi yango te alobi kende yebisa peuple na ngai nzambe na tindio oyebisa bango basala attention babondela mingi bazala na distraction te peuple de Dieu longola distraction bondela surtout pona bana parce que bazo yiba mingi ba etwala bana yango ezo matisa ba pouvoir na bango. Bien aimé, même moi nazo kende na école, même enseignant o bazo enseigner bango ebele bato bakoti na ba monde ya molili, bakoti na ba loge, bakoti na ba monde satanique pour détruire le monde. Mais nzambe alingi yango te. À chaque instant monguna ako multiplier ba stratégie, nzambe ako révéler ngo na ba serviteur na ye pour te peuple de Dieu bazala toujours éveillé. Bien aimé na eko la musa conscience na yo bisiko zolanda ngai bondela prier sans cesse surtout pour ta famille. Bien aimé mutu moko ta ko bebiselo bana mutu moko ta ko yiba étoile na yo. Bien aimé dans le Seigneur nzamba zo révéler biso pote to kweya na mabe wana te. Nzamba zo révéler biso pote tozala toujours na sa makolo na ye pote lobi to hérité royaume de ciel. Souwe ya nzambe za nini ke peuple na ye nyonso bazala parmi bato oyo bakozala na gloire liboso na ye. Mais Satan tellement ayebi sorne zalaka moko enfer, il veut récupérer le fidèle. Tozala prudent devant nos serviteurs, nos pères spirituels, nos pères bato o bazokamba biso bakoti na ba monde mabe, bakoti na ba monde kabbalistique, bakoti na ba monde moko satanique, ba monde o ezokumisa nzambe te. O soué na bango Satan a souhaité à récupérer parce qu'il a récupéré déjà parmi les leaders de l'église, ba leader automona ba leader automona dadi azala su dadi anzambete akuma dadi ya Satana. Imaginez tozomona même un écouti ma casse entre eux bati bazo wela bayebi côté bakendaka mabe ekomito remarqué dans le monde entier un ekomi trop na basali na nzambe bango na bango bazo lingana te bango na bango bakomi kaka esprit moko kengana zala likolo mutu okre mutu moko kakuza likolo na biso eza Yesu Masia wa kufela biso na ekoloso mais
koma bazo créer bazo salisa ba kampa bazo beta ba concert mais po ba yambisa batu Yesu ezali susute. Objectif principal batu ba bongola motema. Objectif principal ezate peut-être na tondi sa sali moko songolo pakala na sala makamoko songolo paka, mais objectif principal batu ba bongola mitema, voire même bato belé bazo beta ba concert partout dans le monde. Objectif principal ezala susute ya ko gagner ba âme, ezala susute ya ko sala ba spectacle satanique, ya ko sala ba pouvoir na ya ko exercer ba pouvoir satanique na bango o bazo pesa bango na monde molili yango bisi kozula nanga ya yo bakosimba te parce que oza Elia Nzambe. Tika Nzambe amona yo mutu olandi message oyo na kosenga na yo voma o partager yango pote mutu nyonso ayokango achango na misala. Nzambe azo recommande nga il faut to bondela na bato ebele yo kozala toucher na message oyo. N'hésitez pas d'appeler. Nous sommes là parce que place ba faux bazali ba vrai bazali batu oyo tozo mona ke bango bazala puissance bazala suna puissance te soki na lobi na tangela bino ba kombo oyo na yukaki na matoi na ngana butu bien-aimé et ko créer ba scandale. Mais je ne suis pas venu citer les noms ici, mais je suis venu donner le message que le bon Dieu m'a donné pendant la nuit. Yango na eko réveiller, prier sans cesse, bondela. Nzambe ayebisaki nga na insiste, Nzambe ayebisaki nga bato ebele bakozwa ba songe ya ba homme de Dieu la bango bato bazokamba bango dès kokomona songe wana na ko conseiller bima na église wana eza su ya Nzambe te. Soko za na posa lisunya lo sambo, nous sommes là. N'hésitez pas d'appeler plus de 143 89 65 39 367. C'est votre humble berger Bron. Que le bon Dieu vous bénisse. Tobandaki na losambo, il faut to sukisa na losambo. Père Céleste, Nzambe oazo cessete kotalisa bana na ye mabe oyo Mungu nazobongisa. Seigneur, yo no révéla kinga makambo oyo na otolobela peuple de Dieu. Ozana posa libota na yo ebika, libota nyonso a monde entier ebika, parce que mission na yo ezali ke biso nyonso lobito hérité royaume de ciel. Mais Satan a tellement zarisé aibi sort na ye lobi ezali felo azolinga a récupérer peuple na au Seigneur. Mais pesa biso makas molio mo sant toujours contrôle ya peuple nyonso dans le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment nous sommes là. N'hésitez pas de nous appeler pour na lisunga lo sambo pour na ba orientation. Vraiment Nzambe akosese te kopambola yo tozawana na insiste tozawana ozana posa lisunya lo sambo ozana posa orientation. Nous sommes là parce que musala Nzamba pesi biso. Que le bon Dieu nous bénisse.